Merci Nabatus Bandaka, Kinal Maleko, l'artiste complet, chef du groupe, Kakanine Sarabino, Masolia Moukili, Mayalelo, Masolia Moukili, Mayalelo, et Kinal Maleko, l'artiste complet. Sans plus tarder, on a opéré sa motte dans bateau. Oh, je vais soutenir Kinal Maleko, n'a pas partagé l'émission, va mis dans Facebook, WhatsApp, il y a tout, partout dans le monde, place où vous allez. Merci beaucoup, président Toubatou Kouris et président AGF. Président Toubatou Kouris et président AGF, merci beaucoup. Merci dans mon long aussi sur ma patience, mon quête, maman sociale, femme en espèce, patience, mon quête depuis Damari, précisément dans la casa Mélène. Merci, femme en espèce, pour you, ça, la ramassura mbongo, pour nous aider le peuple congolais. Merci beaucoup à Peter Kamba, le grand garçon dans la casa Orléans. Irène Maman Ndele, éclairage Orléans, Irène Maman Ndele, couple qui toko dans la casa Orléans. Merci beaucoup, Fabio Lima. Depuis quelque part, Boni Basangoya, BBC 45. Merci beaucoup. Vraiment, Liba Mokonzi, na Marseille, Yokani, Kams, Badiaman, Lema. Merci beaucoup. 4 fois près de Washington, en Amérique. Merci de nous sur ça, la Capona. Talaga, Mamnabi, nous, ça, la Pona, Kinal Maleko. Merci beaucoup. 4 fois près de Washington, en Amérique. Merci beaucoup. Alors, le nom Masolo Mokili, mais le nom Bandeko, Nene Sarabino. Masolo ya mokili mais lelo na kati ya Congo TV et pourquoi pas la Tolo de la vie ya Papigen officiel. Merci beaucoup. Nakolinga kolba nalobaka makamo mingi bato balobaka kino kilema leko boni otaka kaka mingi ba pasteur. Boni otaka kaka ke biso moni musala nzambe yo lobité eza otaka kaka pasteur teza parce que actualité ya mikolo ezali ba pasteur ndemo to osala makambo. Alors, passer au sein de avec preuve sur les éléments, mais il y a des déjà exposé dans les réseaux sociaux, les vidéos, exposé. C'est ça, on a une analyse, bon, parce que preuve, quelconque, on a une analyse, et tant que mon peuple, nous sommes dans Bino Bandiko. Mais ça a Bino maintes fois. Bino Banda, on a Bino Bobil, mais au thème les bossus caméra, tout côté mal les à télé et puis ça mène mon qui nous sauter. Donc bitu ba ba kinema leo surtout lo ba mokile so yoka. Donc il y a un petit ça là bien que ça là moi qui toka yé quoi. Donc voilà, sans plus tarder, avant la bêta les solo to na bêta et lo na lo ba na balancer nos éléments moko pour vous comprendre et lo ko nini kinema leko alinga lo na moment oyo et lo ko nini kinema leko alinga décortiquer na moment oyo ba ndeko na nous allons balancer nos éléments oyo tolanda après tozonga tolanda loba problème aux nango maman en tout cas bonjour papa loba makasi bonjour papa awa ngai naza na pasi nakenda utaki obongisa de moto na nga ebungaki nakendaki epa pasteur nani Baraka Modisho er na komi pona kokota na église na ye fo kofuta mbongo nafutaki $10 er na komi na église na ye telefone ekota te saki pe ekota te ezalaki na date nini penza ezalaki na le 27 ya 10e mois 2021 donc mois passé po toza na novembre er na komi ayebisinga natia ye telefone na ngai nabimi libanda nazwi telefone er nazwi telefone nabimi nakoti nango na biro na ye aye kozongisa nga lisusu libanda zonga molimo ya nzambe ezolakisa nga ke oza na mbongo moko boye $735 nazwi mbongo wana na pesi kendo ya lobi na insistaki 3 fois apianga mbongo na nga azoboya nakomi okende baprotokole na ye na bato na ye bakomomena nsenga bazobundisa ngai nazosenga bato ya mawa bosengelanga mbongo na ngai epa pasteur Baraka Modisho. Yo kendaki penza kosala nini kuna? Nakendaki ozalaki na problème nini? Nazalaki na problème ke apriye pona bamoto na ngai mibale ebungaki nakomi kuna ayebisi ngai ke natia ye mbongo naza nango mpona priye pona ngai napesi ye mbongo nga nakanisike akoprie azongiseli nga mbongo azolinga susu kozongisela nga mbongo te ekomi kendo ya lobi soki nakei baprotokole na ye babandi kobundisa ngai nga moko nakoki te
nde nasengi bato ya mawa bosengelanga mbongo na nga epa paster Baraka Modiso. Eza combien mbongo? Eza $735. Yo okendeki po a sambelela yo pona moto po oyeba moto ezali wapi? Mais sikoyo mbongo azwi mbongo na ndenge nini? Okamati mbongo okabeli ye? Nakabeli ye mbongo te, napesi ye mbongo te, ye moko ayebisi nga na kati ya biro na ye ke yaka na azomona na mbongo moko boyaka to prie mpo na mbongo wana. Mbongo wana ezalaki wapi na ntango wana? Ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye $735. Ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois yango na insiste aboyi alobi ke yo kende nakokimisa eglize minene boye mpo na mbongo oyo yo kende kaka alobi okoya kozwa mbongo na yo ekomi soki nakei azobinisa ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglize na ye akomoloba soki azongiseli nga mbongo wana na ngai napesaki ye mbongo wana lokola mbongo ya loyer ye azoluka mbongo ya loyer soki azongiseli nga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufi nga ane moko mwana akufi ngai. Oza marie, oza na mobali? Naza na mobali na ngai. Na bana? Na bana misato. Osalaka nini? Natekaka tomate. Tomate yango oyo awa? $735. Ok. Est-ce que okendeki na polisi? Nakendaki la polisi te. Nayebisi nga nakutana na basali ya Nzambe, nakutana na chef wa bapaster, nakeye pa Dodo Kamba tokutani te. Bayebisi nga nakepa mukuna, nakepe pa mukuna tokutani te. Bazolingaka tokutana na bango teka baza na bapriere, ayo moko kokende baza te. Olobi bato ya eglize yango bazoloba nini mpona likambo oyo? Bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande. Ebela mbongo bongo nazwaki na likelemba na kozwa ngo wapi mpona napesa na mbongo na lokola ofrande. Ça va, merci maman. Nayebi te so papa okoloba mwa eloko? Nayebi te? Ndenge kolandana nawe mama uti koloba pasteur escroquer mbongo na ye. Pasteur wana azomselaka mama bati mbongo na ye aza mwasa libala soki azwaki mbongo na ye apesa ye mbongo na ye ndenge. Ça va. Bon, mama toyoki nyonso maloba na yo oyo ekoleka na internet lelo tokoluka tokutana na bato oyo bakosalisa yo soki baza na posa na yo pour que bazongisa mbongo okomona biso tokoya awa parce que problème wana elekisi bapaster bazolekisa mpenza eza normal te esengelaki basunga nde bato mais bakomisi koko escroquer bato eza normal te. En tout cas tokomeka kosala oyo ya biso soki Nzambe akosala okoya komona tomoni awa pe lisusu. Merci mingi mama. Merci na bajo sonné tout pour la élément oyo bandeko nanga kaka nini na ibisaka bino soki tozana ba preuve tokotia ba preuve bomona eloko oyo tolobelaka soki tozana ba preuve peut-être c'est pas grave tokosala kaka banalise kaka ndenge ezalaka kaka mais mokolo lelo kila maleo kaka ndenge alobaka comme l'habitude bandeko tokoki komona ndeko na biso ya mwasi oyo masolo makambo oyo alobi biso tomoni yango tolandi toyoki yango bandeko azali congolaise pauvre ya bato congolaise lokola ngana yo bato zola na bandako na biso bandeko bono boto yoka nenga otolwa bamoto na ye ebungaki bamoto donc cela veut dire boye bio sur la kimba moto ebulaka donc mwana mwasi oyo na mbongo na ye ya pasi ya tomate na teka na wenze na ye abungisaki 2 moto bandeko na 2 moto otango ebungi oleka sala ba enquête moko physique asala ba enquête moko physique aluka ba moto na normal ake luka ke place ba moto kei bandeko ya bité na kota na kosala ba enquête physique te ba enquête physique eumelaka bandeko na ngai ye akene ko se réfugier et pas ya moto na Nzambe ngona ni Baraka pasteur Baraka o ngana bino to yebi oyo basala ba miracle na bango quelconque basala ba tout le monde peut dire basala ba décision na bango na ndenge ba pasteur basala ba décision ya o azala nguya
aka confier ne ba moto na ebungi aka confier ngo epai ya pasteur Baraka pour pasteur Baraka loko nazali moto molimo ye a prier aye baba moto wana eke côté nini bandeko nani ayiba moto wana ba moto eza na commune nini wana molimo bandeko bandeko makambo za passe moto abungisi ba moto mais aboyi ko sala enquête na ndenge na yemoko physique aboyi ko luka la police ke non abungisi des motos pour ba lukela ba sala enquête aboyi tu wana mais bandeko yake na ye donc ye ake na ye et pas ya pasteur Baraka pona alingi spiritualité bonika bana basne bazala bandeka ke kuna po pasteur asambela ye après avoir kosambela ye makambo ba moto soki pe amone ba moto yango oso amone ba moto te ngana bino to yebite parce que place wana suite nango to yebite on te soka amone ba moto wana bandeko bolanda lisolo kitoko na bokebi bofungola vraiment matoyi kitoko bolanda lisolo bandeko bo comprendre loko kina maloka lobaka bandeko tango sisi kosambela makaba ba moto soit disant ni mama so to loba aye ko mona nzambe alakisi ye olenzamba lakisa ba moto place ba moto ezali pour mona mosa ki nozwa ye nzamba alakisi ye parce que Baraka nzamba alakisi ki non ndeko so mosa azali na $735 américain et osenga po afaya nango po na basambela yango bandeko oloko tu muta yelio likambo olomona likambo ya yelio yango pour ba moto na yo ba moto na ye yazomona ne yango te bandeko na nga ye azomona ke non mwana mwasi wana $735 américain bandeko bolanda bien prophétie bibi mama na biso pe lokola ba mama na biso bazalaka makasi ke non nako soki passer alobi likambo bango ba yo bamona ba passer banzambe mama na biso amon opena prophétie vraiment ya solo mama kamati pena $735 payé à quel on quatulo a pesi pasteur Baraka pasteur a prié pour na yango bandeko donc pasteur a sisi ko prier pour na makama mbongo wana makama nyoso tu oleki bazo mbongo ya mama wana ya pauvre bazo ngisila mbongo na ye mama pasteur ali ko zonga so mama mbongo te oh bandeko mama a comprendre moté mais nene nini ya mbongo azuko ko zonga so mbongo na nga te na yebite soki pasteur Baraka ya kanise ke non eza mama pesa ki asema ki pona nzambe na yebite so pasteur Baraka wana abande ko comprendre nini pona $735 wana ke mama na kabela ki ye to mama na asema ki pona église to mama wana akamate ka pona sengo lokola mbongo so zaya ki mabe fo pesa pasteur Baraka bande ko okanga loko mona ko bana bino même si mutu ainga ko se aseme est-ce que mutu asema na makasi mutu po s'aimer il faut conviction la yemo na motema etinde ki no pona pesa mbo et puis pauvre ya badate kaka tomate ayeli yo d'abord ka ba monter bungi ozuni no so bien te okamati lisusu ozuni susu $735 na ye olozong c'est la pauvre bato ozong c'est pauvreté okomi ko binita pauvre bato pona mbongo na ye aye na église ba protocole bazo ya mbaite so puis le baki ni pas ba protocole et so ba protocole ba beli pona yo onde maman ndira sema ki mbongo na mais maman ndira sema mbongo na ye te eza mbongo na ye ya pas $735 wana pauvre bato eza mbongo te ka sema ki abibe que même ça c'est mbongo asema bela mbongo wana $735 soit disant besoin ba nyongo na bino e église est-ce que tel maman wana pauvre bato et puis à tel moment on était vraiment yo et tant que pasteur Baraka na mbongo bino bozana ngo na pauvre wana il faut pour sambela mutu faut pas peso kaka mbongo est-ce que Jésus et l'autre tiki la besoin yango wana et comme yo ils sont le plus mbongo wana so mbongo wana bana on kufisa ka bana pam poni mama matière d'intimidation ngo pasteur pona nini matière d'intimidation bozo ko intimider batu pona nini matière d'intimidation que ce que son bon wana maman anokufila mona chaque année et ça sens quelle sorte de pasteur tout le batin ko transférer bino ko transférer ka bato na biloko ya boy tout le batin to ko bango to ko bayango
akini ba pasteur boy ba kisa intervention boy ba pasteur ba tete donc ba kaya bango ya bongo ole ba pasteur musu ba kota makambo mpona maman na récupérer mbongo na mais rien tant que ko papa musu ba maman ba pasteur musu loko ba kisa makambo mbongo ba zo ngoya maman wana te quelle sorte de pasteur quelle sorte de pasteur to ko ba so ni na mokilango oyo bino ba pasteur ba na passe ole bo sunga bango bino bo sunga bango suna bo sunga bango te. Mais bolingi tuko nini kaka bato ba riche ne baka pembe na bino bako bato bazangi bazanga ndenge wana eza passe mingi bandeko eza passe to ko ba suni to lo bate soko lo bika bo ne touchez pas mes oins soko bika bo ne touchez pas mes oins quel oin o bako toucher ke na babuzo sa quel oin bako toucher na mbongo ya bato muta ye na yo muto monde c'est une prophétie na yo omoni mbongo pe maman wana mokamati mbongo ya mutu olukela prophétie po eya maboko na yo ela maboko na yo niko zonga suke sikoto banini okangi mbongo na makasi balo ko bamuno yo bazo mona osute boya ba protocole bazo ngoya maman wana te mana osuka wapi akosuka mama bongo soko pauvre ba to kende wapi po atala moyo msuyo ko luka ba accident akosuka soko wapi pona nini pe ya kosala ningo wana bandeko na nga eza pasi mi bandeko tolingaka bakambo ya boyete bandeko na ba communauté so congolaise yango na mboka zo ke liboso te mité na beza to ba passer bozo ko contribuer pe na souffrance ya peuple comment bino bozo liboso ba liboso te mano ba nzambe bozo te loko makambo ya nzambe mais bozo ko correspondre te na bino moko na bomutu na bino eza ça c'était so za nyongo ya loyer ya église yango ijambo mama ba te muteko pesa kuna hein eza na kate tout le bâti muté ko confier na yo o passer prier ye sambela ye lokele solution bolingi soko ni so mto lokele solution faut appeler ça ka semer mais boyo ko bozo tia sur le banza mettez le banza mais yo fele mais comment on peut ba condition avant prier le monde faut appeler son bon avant prier le monde ça na combien avant prier le monde ça na combien avant prier le monde ça na combien tout kende wapi tant Jésus a bixaki Bartimée, à ce qui est bon. Ce que nous avons un exemple à Jésus. Tant que Jésus a dit que Bartimée, à ce qui est bon. Tant que Jésus a la mousse qui Lazare, est-ce que c'est qui est bon? Bien, on va tout un exemple à Jésus. Jésus dans ce qui est Lazare, est-ce que c'est qui est bon? Mais bien, comment vous savez la moutou, faut que moi dire, tu as mon bon enveloppe pour les ambassadeurs à sa macasse. Non, bon bateau bazar en bon côté. Nous avons aussi la bon nenge ni. Na nzete mu beso ba salinga boye, bongo bino banzete ya kokauka. Na nzete mu beso ba salinga boye, bongo bino banzete ya kokauka. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema Pilato tuni Yesu yone mokonzi ya Bayuda Yesu ya zongi sina Pilato bande kunanga Yesu abiki ngako nzeto mbeso basanga po plus mazeto okauka biso bazeto mokauka tout ça les lokote ndenge ni bakocha so maboko parce que ba passer la loba lingi faut bacha mutu baliboko bien faut na mbongo faut cha eloko na enveloppe so za na mote bo sambela ete asa mundi bakele kufa na amona ni ba demo babo mana bango ye po za na mbongo te. Et ça passe bandéo. Exemple à Jésus, moutoumou ta banda kamona se. Quand je lobby, je vais te transférer. Je vais te transférer. Je vais te transférer. Je suis loin de Dieu, loin de l'Éternel. Quel loin dans ma humaine foi. Quel loin. Loin, quel loin. Et ça passe bandéo nangaï. Bandéo, c'est là que nous bêtez les solo ya maman oyo, bêtez c'était pas pasteur baraka. Vraiment, j'en sais maman ba tombongo na ye. J'en sais maman ba tombongo na ye. Aye ko semi mbongo te pa ko semi mbongo na ye faut yuta la conviction na ye moko po mbo kuma kaka na bible lobby atoza eloko mukie kamata nyo semela ngo nzambe e uta na mutema soka sali ngo na contre volonté na ye même si a semé na likolo kuna eza na mon ya registré parce que pour la ko semé to pour la kabela mu faut uta na mutema même ko pesa mutu mbongo no aider mutu faut uta na mutema na au fond du cœur uta na mbebote. Et vous avez un bébé maison on fêté tout ça est le côté le cabelle mouton mais ce que vous avez un thème maintenant on cabelle mouton le comment mouton progresser tout peut se mouton le mouton on santé parce que au cabelle na ça mouton au fond du cœur si on a passé mais vous ba mena manda kuna bila mais le ça passer non le ça amen bandiko et ça passe même pour le passer à l'élo to koloba nini to loba te
toloba te ba ouais quel ouais maman bat na souffrance tala tomate zoteka tomate ya passe pour na kanisa ba mbongo na $735 et me souviens mon bail moi le vendeur na $735 et bon yo pe maman au sein mobile no mais là comment mobile bola la dossier on yo les gars yo moko so ba yo non ba passer on so ba ke mona na ba ko luka na ba yote ba ko no yamba yote ba bi ko so yana ba kam déclaration maman ba yamba yote kende luka ma kam ndenge mususu maman ba bi ko so no loko tato ke la police ba occuper yote ba passer ba ko ba relation ba la police attention les cambo que funda ko ba kan na ba yote ba so pilo côté parce que ba na relation à la police quelle sorte ya mboka mutazana les cambo pas que le funda les cambo na ye moi que le funda les cambo te pas na mbongo te mutazana raison na ye mais le quoi na mbongo te moi ba pese raison na exacte mutazana raison parce que ke loko pas que le funda la police moyen et comment musique exacte moi suis dans nzela appelle comme parce que asa mutu pamba na mbongo te mandeko et ça passe mingi gouvernement a besoin de rappeler comme na même mutasani mbongo mais azana besoin d'assistance il faut qu'on assister même c'est pas dire que sont mutasani mbongo tozani bozui tozani makoki azana droit ya nini ya justice non azana droit à justice na ye aboy ko se faire justice azoluka la binos ba solution bozo mona ya moté tant ko se faire justice entre bango moko ane boluki bokanga e mutabongo non la bon parce que à la place au Kenya côté sur Kenya kuna et ça bloqué donc on a comme le ningi wana mbongo wana $735 pour na kang ça mo so ezori ba ne soutenir ba Congo wana azolo mo suzwa pi soki to lobby to lobate soki to lobby to lobate makamusu na mboka na biso wana en tout cas franchement ça m'a bien makasi koleka mutu atazala mbongo te atazala loko te mais aza quand même la droit à justice maman azolela mbongo na $735 ebima parce que baraka makambo bozo landa bozo kangai c'est moi qui n'a le maleko l'artiste complet analyste si c'est vrai ozoki mbongo ya maman ba $735 pour t'appeler Zobate asa mutali bomate ayebi kamata mbongo na ezongisela ye et ça même ça réputation dans l'église au moins le lob bato bazo ko suko sambela te ba pasteur pas toujours que les escroqueries na ba escroquerie comment beaucoup pesa mutu envie ya ko sambela parce que là où mutu ko se réfugier dans l'église c'est là où il y a les ba escroqueries za mingi mais mutu ko se réfugier wapi aucun makambo ndako nzambe ya escroquerie aucun boye escroquerie mais quelle sorte va passer le moment to comme wapi où allons-nous toujours kende wapi même baba kino à la fin bokomona makambo bokomona fin du monde on na modèle hôtel trop c'est trop et leki bande ko za passe mama na biso courage belé okukufla no bana te même aux mbongo wana okufla bana te au nom de Jésus-Christ yaza nzambe na yote aza c'est même mutu o nzambe apesa ki ouin ne ba benga mo ata ouin ka ko za mo azali boso ba nzambe na yote. Si c'est vrai, à déclarer ma cambouana, nous autres, nul essence de fait, l'eau comme un costume, ils attaquent que non, soit ils récupèrent mon moine, ils on coupe la bonne année par année. Non. N'a pas dit, le protocole va passer, le col comment la bino, comment complice va passer à Néniwan, au Barosco, quand on bat, dans l'église, bino va protocole, vous savez, bino vous paiera. Vous allez payer ça à la fin. Parce que vous contribuez à l'étude, mon nom, mon bino protocole, vous appuyer, bino protocole, soyez vous luka monter, bino vous bazate, nous avons casé nous kata bureau. Beaucoup de monde en malédiction, même malédiction sans cause, ils ont et sans effet, mais wana ils ont fait effet parce que ils ont effet dans moi. Effet dans moi, ils ont bon, il y a maman batou, il y a passe sur les bons automatique, il y a moi effet dans moi que ça va bande konama. Vous voyez, bah mon bible ils ont mis là minuit balé, ils ont couteau des tranchants, et ceux qui saka, quand on se 4 billes on va aller, faut faire attention. Et quand tu es loko lingi, mais quand on peut kozoxayo, et quand tu es loko lingi, on se peine là. Bandeko eza conseil na pesa ki to pesa na ki bandeko eza passe mingi to banako lobela biloko ya boye to lembate to mwana makama mabe to lekeli to lobela ngo pour la solution na kati ya communauté congolaise pourquoi pas communauté africaine on ezali mon lobela no kina maleko l'artiste complet chef du groupe Kale Sabino analyste kina maleko l'artiste complet tombera jamais. Merci beaucoup na bato so balanda kinga du début jusqu'à la fin bato bo fingaka botala ka contenu émission. Contenu émission, ça c'est l'émission éducative.
édifiant aussi. Mais mon on a tel titre, tout cliquer comme mouké, bandi ko finga par rapport à nini pour so finga kate. Ba faux compte na Facebook bandi ko. O ça faux compte pour finga mutu, ça vrai compte na yo mo finga mutu face à face wanda uza vrai jo, tu as vrai moi si. Mais so ça faux compte pour finga mutu, uza na yo nil. Donc il y en a qui non, ngati bo fingi ça ne le côté parce que yemo Jésus-Christ a tel lo ba nzambe. Ba fingi bafinga ye babomaye ye moko Jésus-Christ atela lilo banza bafinga bongai ya ona baiki no nganzi to mbesu ya onyi so ba ke no nganzi to mbesu basalinga boye bongo no banza to okauka vous comprenez donc bo finga na bino biso to finga te et pour to yebi ngana yebi na ngabino so lo finga bongo ya yebi na ngame eza pasi bande ko mwasi luka musalo sala ndeko mbali ko musalo finga osala pour que o finga ka ke ko finga bato basala be mission ya ko finga ka bato ngwani ko finga ne bango. Mais puis c'est tout ça, le musée éducatif, même à tête touché, va la calme. Merci beaucoup Sarah la merveille, les longues jambes, les longues dates. Merci beaucoup Alice Batatouka Chala, merci beaucoup. Merci à Papa Samba de Paris, merci à Julia, félicitations de Raki, en tout cas Massango était là qui. Merci beaucoup à Maman Banami Balé, Claudia Augusto, Marcelina depuis Portugal. Merci beaucoup Claudia Augusto, Marcelina depuis Portugal, Maman Banami Balé. Merci Place Ozali. Merci Nabaton Souzali. Scotché na Kongoka TV, scotché na Tolobe la vie. Continuez toujours, abonnez-vous massivement, partagez des émissions, vos remarques, appelez s'il y a des remarques, il faut appeler, il y a des numéros là-bas 0033 5 0033 6 65 67 519 49 à la fin, c'est le numéro de Kinal Maleko, l'artiste complet. Appelez pour na ba remarque na bino, appelez pour na ba mission où ezali que non so bolinga beta ba masolo benga biso tozana pour na ko beta masolo o to finga to beta masolo entre ngana bino toyeba et donc to ko sala na mokili oyo parce que tala mokili mo kene to ba ko sala bolamu parce que to yebi lobité ndenge na sala bino que non quand moi je vous dis oh ngana salaka bino ko sala monte mais oh bino ko sala ngana ko sala ça c'est l'artiste complet mon ali voulu mbanzalimba qui sait sous lumière et quartier Salongo Rigini Tchad, bana campus intendance, moi na bino yo Kinal Maleko mudubu bundeli mboka défendeur mboka quoi yeyo Kinal Maleko donc notre défendre mboka donc voilà quoi ninga ezalaka donc merci beaucoup Blaise Tsakala artiste timide depuis cette scène mon thème ya André Kimbo en tout cas merci beaucoup vraiment quant à moi je vous dis je vous love beaucoup et bon dimanche et à tous donc merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bye. Kinal Maleko. Nzete mo beso ba salinga boye bongo bino nzete ko kauka. Nzete mo beso ba salinga boye bongo bino nzete ko kauka. Pa mama uzalema. Na mama uzalema. Pile to tourner